En tout cas, pour na bandeko yo, na pesi makambo ebele na ba contact. Nazoloba voyage ya bela Russie. Bandeko, likambo moko eboti awa na bandeko na biso kaka oyoyo. Na pesi benfo po bazwa mbata ya kokota na bela Russie. Awa bamoni esimbi baboti nango likambo. Bandeko, likambo mukete ya grave. Tala makambo mususu. Bato mususu makambo basalaka. Mbata bazo pesa ndenge balingi. Mpote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na biso o baza na Angola. Tangu bakei na ambassade bameki bamoni mbata ezopesama likambo nini basali ya somo. Bandeko bakomi konyokola bapropre bandeko yo bazoluka baya poto. Bien sûr bakomo ede bango po basalila bango bakinezela bango mbata po tango mususu bandeko mususu bazomona kaka kilo bakoma na ambassade. Eza mabete kosunga bandeko. Me bandeko likambo nini ekomi. Mbata bango ba double prix. Ba double koto te. Ba 20 prix. Ba tie prix fois 20. Bandeko na minute o nazoloba na bino. Bandeko na biso kaka ba oyo. Ba sololi nanga. Ba sololi. Bakomisi mbata $2000. Bakomi na batu nyonso o mbata ngo ezopesama me kaka 2000 soko pienga 2000 na bimisilio. Okokoma poto na pete. Donc makambo kanga nazoloba na o nalobelaki bango na ba formulaire o natindelaki bango. Alors bango bakomo loba na batu ndengwana. Surtout lokola mbata ezobima na pete nyonso. Tango azoloba na ndeko ke bazopesa bambata mbala moko aza na 3 passeport na maboko ne na bambata autozwa pe sikoyo. Me ndenge nini ndeko musu azwa posa masuba te. Bandeko mususu bakomo pesa pe 2000 ya mbata. Donc 3500 complet na ba billet makambutu to 3000 au voyager. Botala bandeko ndenge baza. Bien sûr na yebi bato ebele ekoma kaka po ya na Schengen ekoma 6000 mbata soki na tike. Ndenge toyokaka ndenge balobaka. Na yebi te soki eza bongo na ndenge solo me ndenge toyokaka. Me lelo oyo bamindele bazopia mbata na bango na prix moko ya C na C. Batie pe yango wana. Bandeko bengi nga na Angola na expliquer bango. Na pesi bango pe bandenge bakosala. Na pie bango pe adresse ya ambassade na kati Angola. Eza pe côté stade na Citadela. Na Rangel. Bon, côté wana kaka. Pembe na ba Villalis ya ba Congolais secteur wana nyonso. Donc eza musika te. Donc côté batu bavandaka na ba palanka wana tikuna okokoya na makolo. Na ba golf doge okokoya na makolo. Na ba barrio popular okokoya na makolo. Ozwi mbata. Alors bandeko, en tout cas, ataba tchela bango ata mbata ngo balobake
na kosalelo makambo ezocoûte 700 $. Eza pe moi likolo, mais bon. Eza au moins qu'à moi bien. Vous comprenez? Mouta bebisi 700 à Zumbata. Na 1000 na billet 1700. Mais batou angaï. Pourquoi bolinga bolia mingi? Awo yoki ke sirkwa ko kangama na n'importe quel moment na 2022. Alors photo ni sambongo o mbwama o tongandaku o somba terrain makambutu na 6 mois na mbongo kaka ya konyoko la baninga na. Mais non. Soko tiango fois 2. Nombre zo mbongo zo bebisa o basengi kuna na pona mbata na ambassade. Soko salango fois 2 mabezawa. Ata fois 3. Mais pourquoi qu'on salango fois 20? Fois 15? Fois 10? Mais pourquoi? Hein? Soki nga na lobi li solo wana parce que bandeko mingi bapesi bambongo bamela bango. Bandeko mususu bazoye babisika ko bandate na bisika ko sukisa. Baza na mbongo balingi ba voyager. Ba misusu baza na mbongo bazo banga. So bapesi na mutubwe akoya kokima. Mutubwe akoya komela. Yango nga na lobby wana eza okeyo moko na ambassade. Yango bino pe bobangaka ambassade koma. Hein? Okoma na ambassade kaka ba sécurité balikonzi protège o bazaka liboso wana yo moko bangi. Policier moko aza liboso wana yo moko bangi. Ah. Est-ce que policier aliaka mutu? Likonzi aliaka mutu? Malobo akoloba no liboso ya mwana ya réalité. Oyebi ninga kosolola na likonzi te. Oyebi ninga kosolola na mbila te. Mais non. Bandeko botika kobanga makambo tu. Makambo nyonso ka o nakozela nani asalelanga. Nakozela nani ye mutu ayebaka makambo wana. Yango batieli bino 2000. Nayebi bosolo ba papa robot. Eza na ngaka très bien. Très bien te. Très bien te. Parce que soki nga na lobiango eza po ya yo moko te. Po oria ko bebisa bambongo ebele po na mutu moko. Mais boya tamisatu, botambula. Bosombe biloko na ba voiture, bozongi na bino. Bosali tourisme. Il y a 30 jours, toi 90 jours. Soki po moni mboka ngo ezelengi. Kaka na kati ya mboka ngo. Soko lobi ba prolonger. Mbata na yo bako prolonger. Au futi lisusu. Ba prolonger. Oko sa no même une année. Oko sa no même 2 ans. Légal na mbata. Kaka nde ozoke na mbila ba prolonger. Oyoki gwa poto. Mais comment mbongo wana nyonso oke ne pesa ngo na mutu moko basengi yango na ambassade te? Pourquoi koyokisa na ba ambassade batu soni bwe? Hein? Oh, bamindela batu batie batalu na bango wana batie prix badetaye makambo nyonso batie na mamero ya telefone batie na ba adresse na bango batie makambo nyonso. Donc eza facile pour na ko remplir biloko tout. Eza facile oke na liboso ambassade o pied li pasa na yo na mbongo no mbala moko ba pied yo mbata. Ozana tina ya noko lumingu te. Ozana tina ya tatalek makengo te. Ozana tinda na tina ya yanke ya quartier te. Ya yuma ya quartier te. Ozape na tina ya chef du village te. Yo moko kende. Na ambassade ko soko ke. Ato remplir
tout d'abord na ambassade formulaire baza kutu na tina baloba no remplir te basalaka na bango penza yango te bakozwaka babeteli yo mbata bayebi deja olingo okende tambola bien sûr bakokanisila mpe mabe bakokoloba ozokende mpo kima mais bon mpa na bango mpe etali bango te soki oke okima bango bakokipa yango te kima na yo eza makolo no moko bien sûr nga papa robo nalobi te bokima me natalaki na France 24 bamindele moto balobi bango bazopesa bato bambata ya quelques jours ya un mois mpo baya bakota mpe bato yango bakima en plus bazoede bato yango bakima bazokatela bango meme bakanga moyibi oyo batia na frontière mpo bakota wana ngati nayebi te soki eza ya solo wana mindele mbalobi yango na France 24 sikoyo yo okende esengaka bato mbata 2000 soki eza nango moins cher na bambata mosusu me na oyo eza kutu neti kaka ofele alors senga mbongo moke salango x2 ou bien x3 ekoki hein? Okozwa déjà quelque chose okolia okotikala okofuta batransport mais comment koya kosenga bato 2000 okindoki te oh ata kutu ya mbata balukezu nandimi te na 2000 nandimi te meme nga na kozwa yango tata mokili ebandi ekomi ntina suka soki naya kuna na 2000 na kozwa te oh me boni boye ko bandeko hein? Likambo emonani bato ebele bake nzela mai bameli bamai babebisi tala bambongo akoma na Grèce kuna lisusu akembi abebisi tala bambongo po akoma kaka kotoyo sikoyo na mbongo moke oyo kutu ya Turquie eleki ebele mutu akomi na ye mpe wana akoti na Schengen donc mbongo akolongwa kuna na ntango akokizwa mbata ye na soki alinga ye nde kotambola na Schengen eleki moke ke mutu ake Turquie ke mutu ake Dubai alors yo sikoyo ndeko olingi okomisa yango neti yo okomi soki nani okomisa yango difficile bato wana so bakoma osouffrir lelo na Angola soki bamona poto te baye komona poto te ti bakomi bakoko ti bakomi bapapa bakomi bamama nyonso wana ekozala mpo na yo mpo nga papa robo ntango nazolobela yango nazoloba mpo na bato oyo bamonaka mpo akanisa mbongo ya poto eza pasi amona sikoyo ke mbongo ya poto ekomi moke ndenge moko ke na Kenya ndenge moko ke na Afrique du Sud voire même na Afrique du Sud eleki talo alors tika bandeko baya kotambola na poto tika bato baya na poto batambola bazonga oh mais pourquoi ko motema mabe boye oyo eza motema mabe eza kindoki 2000 non Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama.
Bonjour, na Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, na Zana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP qui a mataka et boss de boss, il y a ni à danger, donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP qui ama, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux m'bote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi que les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, na Zana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP Kiama, mataka et boss de boss, il y a ni à danger, donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux m'bote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi que les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, na Zana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP Kiama, mataka et boss de boss, il y a ni à danger, donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux m'bote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi que les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.